Bess, Michael Arcangélis, maman Antoinette Kinkala, to moni bino banjo kota, ah zana KV Badjo kitoko, cette fois-ci je pense que maman Antoine kota mbala moko et ça sous manœuvre parce que na tindeli au demande messagère de la bonne nouvelle na tindi Clarisse Bibinda, journaliste sans problème. Ah maman Antoine cette fois-ci pardon hein. Yebisa bandoki on a cette fois-ci pardon. Na ebisi yo bandoki oyo na koya ya Gisèle bakokate baoke musika te basuki omoni basuki aussi sango aussi sango Gisèle Wumba diamant bleu botalaka makambo yo motalaka oyo raté Michael Arcangélis déjà a commis ce sourire nous a beaucoup manqué hein. Voilà sourire m'a manqué bango ezanga ki oyebi ke tosalaki biso na aza na raison nga na ye toza tokomaki bana mawa wa boye. Politique de la RDC est en ligne en tout cas maman to bonjour Nayo bon to umela te parce que yango ya kosala su ya okanga biso ba CNT ke kangate bonjour en tout cas merci tozwi ba nouvelle nyonso tout namoni bato kutalaki na bango mutu moko na sepelaki na mingi Jean Goubal ye azali penza artiste musicien ya bien na lingaka oh ya solo oui c'est vraiment na lingaka Valentin Mubake aza papa ya motema malamu en tout cas merci na ye na ndenge ayambaki okuna mpona basango ya mboka mama makambo ya lina pasi toza na kati na pasi na motema encore na mboka je pense que yo okendeki kuna omoni ce qui se passe ozongi yo awa oyebaki te makambo ekoleka zela muke mamanto koluba mela mai ngapi nane sengo yamba noni bato nyonso bayambinga mamanto mbangu te respect na mamanto po akoti pela muta liboso na diamano obiki mamanto yo ozalaka muta liboso na makambo nyonso te oyo tobandi 2019 mamanto oyo tosisi 2019 mama ata yo moko mamanto mais bon vraiment donc bamama respect na bamama toprofite na occasion tolobi Diamant Noir avant que tout bana basango mboka maman to na pesa no merci na sponsor officiel ya Diamant Noir pour grâce na ye Diamant Noir ke Kinshasa o bazoko sela ba o collabo o boy na boy mutafuta ka babia za kutu politicien en tout cas vraiment donc ça n'a rien à voir tu fais mbote formule à suka vraiment esika zali mbote na ye ba mbote na ye ba l'amour na ye ba bisou ba cœur ebele belo ba tolingi ye to afan na ye vraiment en tout cas na banza ayoki azolanda maintenant na koti pe Rolanda tanga okota puis na pesi mbote mingi héros dans l'ombre tanga ye mingi te maman to yo pesa ka mbote otuna te na yo yebi pesa mbote eza makambo wakati eza makambo wakati avant que to banda voilà to bani basango émission voilà héros dans l'ombre merci dans l'ombre arobima biso moto yebi mukolo arobima bo banga te ba mona e po batu mingi ba lo bele mais faut bat ba mona e po mambo ici la melelo te botike na bomba merci kalate maman to to na basango mboka oyebi ke namoni Michael Arcangélis a commis Jean Goubal émission sali nini trop des émissions j'ai aussi aimé l'émission avec Daniel Saf oui vous nous Daniel Saf batos ba Hollanda bota l'émission Daniel Saf namoni bande comme ça kati yango batina ba chaîne na bon mais merci za rapona pi ba Diamant Noir esa elote bozwa kara donc bozwa na bino botia ça c'est bien cela veut dire que Diamant Noir muto finga idiote c'est pour ba tout temps ba ozo émission Diamant Noir ndam bazo kata parce que na sala musala moi bien ma rebati que na sala malamu mais moi malamu tolandara ba yaya obaza liboso en tout cas merci na bande ko na obazo émission maman to basanga mboka eza ndenge nini yo otikala ki avant que biso to ba Kinshasa awa etikala ki ndenge nini na bato ba Hollanda biso ba James Kaka Zongo bazolanda na messagère de la bonne nouvelle tozo yoka en tout cas vraiment ezali eza masango ezala ngone sengote maman basanga mboka eza na sengote na biso eloko osala nga pasi na biso diaspora awa tozali na kata diaspora to comprendre na mte ba je oyo bazosala biso na ba occidentaux na ba rwandais wana c'est-à-dire bango balobaki bakozela biso totelema po bango ba aider biso na sima mais kotema na biso to kotelema te parce que na sima na yo wa Martin Fayulu yaki awa bini na ndeka eleki ndenge nini ndenge Martin Fayulu sasa on na lobi na yango nazo ko expliquer ayawa
Abini bayambiye, c'est tout à fait normal bayambaye parce que à ça qui campagne peuple lingi parce que peuple en avait marre, balobi Martin Fayoulou. OK. Mais koya Martin Fayoulou yo wana yambia baba yambie ba utai ko sala sikoyo réunion na bango ya lamuka o esali 3 jours. Réunion wana c'était prévu à 2 jours et sali 3 jours. Babimi na kata réunion wana bango nyon surtout ba tête wana na Katumbi tout ça. Babimi na kata réunion wana o balobi na kata réunion na bandeko ba congolais bandeko na nga bozo na kata diaspora, c'est une insulte. Ezali insulte par rapport Nazak Olobango, c'est une insulte par rapport à l'attente des Congolais au fait. Par rapport à l'attente au biso peuple congolais à la diaspora à na Congo, toza kozela. Peut-être tolobaki bon, bango lokwa bakutani tam so bimselo moi kitoko tout ça surtout bateau bazako zela ngana zala kunate. Parce que na yebi makambo za koleka kuna nazana na yebi to yebi déjà but nango to yebi qui est derrière groupe wana o ekutala ki alamuka o azako manipuler bango et loko ezako sala ngai passe, c'est-à-dire que tant babimi kuna babimi ne loko mokote il y a même pas soulèvement populaire pour le parler ni balobi ba comme parti politique vous allez vous installer avec quel politique avec un pays où ils sont dirigés par qui, par 2 présidents, un autre qui prend les décisions, un autre qui est protocolaire. Réunion maman soko tali tang babimi ba yeko pesa conférence de presse. Martin Fayoulou m'a dit oh bazoloba. Alobini oni a du début jusqu'à la fin. Il est devenu comme un bébé. Il a fermé sa bouche. Alors que mokili mobimba peuple à Congo atangara kombo a Martin Fayoulou. Pona kola ki sabino tang biso tolobaka makambu. Na lobaka na vidéo na yo na radio na chaîne na yo tang na ya kolobaka makambu. Na lobaki makambo ya Martin Fayoulou, j'ai été menacé bato ba ouais au fini Martin Fayoulou pona nini yo alipe mutabandundu bona boza que ça mutabandundu te. Na lobaki pona ba résultat yango eza kobima. J'avais dit des choses sur Martin Fayoulou. Na lobaki lobela peuple vérité parce qu'il y a quelque chose derrière. Ngana kwa ko lobango te. Lobela peuple vérité que yo za aussi na singana kingo. Oza na singana kingo. Lobela peuple vérité. Yebis obe yebisa bango kuna loba bato baza sima. Botika ngai ngana komina peuple. Décision bango babimi kuna la mukata décision mo za pona peuple ezate. C'est encore énervé les gens. Et l'autre chose ça nga pas c'est que peuple azali bosso bazo beta mboko ouais amen na ba amen e bimi kuna. Soka ba répondre Soka va répondre, mais vous ne comprenez pas, ils sont en train de répondre, Bazako Lakisabino, que nous ne sommes pas avec vous, le peuple. Maman, Totika attend, Tokutana, Pesa flash, Toya, Tokutana, Tosa la vidéo, oppose, oh loba, Namakamu, oh yo, yebi, oh se renseigner, comme ça, opposer la question, le benosco vérité, Yamakamu, Tina nini, oh la muka et Kotaki, pourquoi la muka ezali, et ndenge nini leloto komibwe. Oui, que maman, tu as mon oeil, mona yo comme mbozolo, ngolo basiko, okomi sous te flash. Ngamona zana beza flash. Koba landa émission mobimba na diamant no TV mais le quoi bat bakoti. Toso la tamo muke quand même toso la kata mo muke maman to. Balanda diamant balanda na bango, balanda kaka kuna mais balanda pe apo baza ba d'accord te to kata mbangu boye 2 minutes maman to opesika gu obimi. Mais ngana na lo ba parti à Kinshasa, ngana uti na moni bandeko belé batuninga est-ce que na aéroport balongoli mais mbongo ya Kimbuta ceux qui 55 euros. Non balongoli en côté pour batumingi na sa émission nga na pesa information. Merci. Na sa émission ya na sa émission ya na lobaki ke nini visa est gratuit. En tout cas na loba bo comprenez kinde na loba bande ko ba comprenez que musunde na lobaki te. Na baki te ke visa est commis gratuit. Balobi visa est commis on a bande ko yo baza ba nationalité mususu mais baza d'origine congolaise. Ils ont gratuité, ils ont payant toujours, mais ils ont la facilité aux dans l'aéroport. Il y a un monde mais $55, ils ont toujours. Ils ont parce qu'ils ont la foutu avant les cas, il faut tika $55. Ils ont été balongo liango, en tout cas les informations, ils ont bongo balongo liango te pour le bandeko balobi que mais sauf que quand on a l'équipe aéroport, on a opé ces informations oh yo diamant no ramondi. Quand on a l'équipe aéroport, na le mutumo kwa déranger ngate faut na mikanano, ils ont que wana mikandano ya bien te ok na aéroport lobi na oleka kaka po lobi bato ba leka non faut makamneza la bien
ozwi makamna visa na normal nga nazwaki na nga na aéroport te nazwaki awa avant kina koma kuna okomi na aéroport olakisi ba papier na yo normal balekisi yo en tout cas na futaki 1 centime te na aller wana eza aller mais na retour net ofuti $55 elongwe te pona moni bato bazokomela komela nga ke diamant no $55 elongwe te eza nanu donc mbongo wana eza nanu puis Kinshasa na kuti mboka eza kaka je ne sais pas quoi na le bani mboka eza kaka boye boye na moni bato bazolela toujours pas ezali ba émission na sali ba temps musuna ba nzela oya ba gilet jaune congolais ba déclarer bazozo ba mbongo te ba indi bazosaka na batu donc l'état fata makambo wana bazosenga l'état kipe makambo wana po bazokipe bango te ba nzela eza mabe nanu babandi obongisa ba nzela te eloko nga na moni penza eza bongo tokokosa te ke tomoni eloko tomoni babongisi te biso toye tokokosa babongisi non nanu musala tomoni eza toujours makambo eza sauf que na aéroport toleki en tout cas complication nde eza te wana nde eloko na moni yango wana mama to mpona yo ozoba basango puti na otiki na poto awa na bande émission mponga naloba mingi te émission mobaki alobi mingi bazokomela biso bazokomela ngai diamant no koyembaka mobaki te mais attends nazo comprendre biso bakongolais te tozaka basentimentaliste soki moto alobi likambo tozaka mpona critique landa nani makambo moto alobi soko oza d'accord te yo mpo ye opesi baargument na oke ngai naza d'accord te mais comment se fait-il soki moto asali kaka émission na motu o te mpo ani osali émission na intel wana azobamamba lokuta mais yo moto oyebi eza lokuta yela biso baargument oyo oyebi eza ya vrai siko pourquoi bazaka mpona bacritique peuple congolais nayebi te mama ntoma alobe pa na yo nayebi te ndeni tokochange ndeni tokoloba mama mboka eza mboka na biso nyonso tu mitema eza pasi nga nakitaki sur terrain namona nini ezoleka tomona mpe ndenge nini bato bazovivre totuni esika nazalaki mai ezalaki te mpo nga naboyaki nanga makambo mpo naboyi oyo diamant nor alalaki na hotel intel place nazalaki mai bazalaka na mai te bakata bango mai donc ti tovandaki wana tozosuka bazoketokela biso bamai bazalaka na mai te courant bakoma kosomba basombaka courant ya kosomba bosombi courant botie en tout cas bakonzi ya mboka to mosusu batala makambo wana nyonso peuple congolais aza kosouffrir wana eza blague te azosouffrir courant eza pasi mai eza pasi donc tout eza pasi na mboka na biso tina ye tina vandaki tina zongi natika nomona mai te natikali komona mai te esika na vandaki bazoke toka mai ba place mosusu bazoya nango mais eza na kati ya ville ezalaki na kati ya Kinshasa eza na base aite na bakongo te plutôt na kati ya kine mais nanu esalami nanu te misala ntango mosusu bon ntango tobando yambaka bango tobando tunaka ndenge nini André Kimbuta abongisi en tout cas ndenge nakuti Congo seki abongisi po Congo pena modele nakutele yango donc nayebi te bambula nyonso tu asalaki nga nayebi te so abanda osala nini kwa mama ntu donc salite nayebi so poubelle impossible na Congo eleki meme Angola nakindaki Angola na 2017 awa donc na Angola moto eza kolo poubelle mais Congo eleki Angola na poubelle ndenge nini mboka na biso koza boye mais après ntango bato basala émission moto alobi bozaka mpona bakritique mpona kolobaki non donc ntango mboka ekene mabe mboka eza salite bato baloba te donc peuple congolais aloba te mwana mboka na yo azosouffrir ndeko yo oza na poto ozolia oza bien mais kende na Kinshasa omona sachet wana eza basachet aotambusa 3 sacs 3 sacs eza na nayebi te donc nyonso misatu so osali commerce nde mobimba aza même na commerce ya $1 te commerce na ye eza me ekoki même pas $1 bota siko au niveau mwana ya 6 ans olia kende classe mais na commerce ya même pas $1 donc diamant wana komela kwa zoba nazwi batena na opesa nani mbongo pona nango pete ozomona mutema passe ozokuta mwasi aza na bana 6 na ngai na bimise mission mais bande comme ça bina na tiango te na yoki pesu pasi na après esali mama bana 6 aller sa bana na ye mais na tuni commerce na bindo zoteka bozoteka za commerce a combien le bina na commerce donc ayebi singeza 3000 francs wana ezali na bato ba okende Kinshasa 3000 francs za kola $3 mutazo benga bon to yambete eza quoi $3 même pas $3 $2.50 allez ça bana 6 boye bisanga pena bandeko bana 6 yango tant tozoloba eza malamu tozokumisa toza sima ya batu diamant noir azana nazara na katikati nazara mutu te toloba yango bien maman to nayebi te pourquoi maman to abimi nazopesa kaka information oyo biso tozana pona musala mama ya bana 6 azoteka biloko ya $2.5 siko boye bisanga alesa bana na mbongo wana abi na bana bakenda classe donc
maman a commis 18h, mazaka na marché, na kutieka na gambela. 18h, azaka na wenze, azoluka, basomba, et puis bilo komba oteka, ba osomba te. Maman to, tala niveau po bimaki. Maman bana 6, aole sa bana, mais azana na commerce ya $2.5. Na tuni, mais, nabi, osala ndeni. Babiso pesi na gauche, droite, bate, me bandeko, na kokite. Na kyo bimisa, na zaki ne lo kote na maboko, na kyo luka banque. Na luki banque, na kuti banque, mweza na gambela, wana ofuta ba frais na poto après, mais na nzimi na bila bimisata quelque chose, na pesa mamoyo. Po abakiza, nazo kokate, po na otu na $2.5, bana bale andeni. Siko ba mikonjo bazora mbongo ebele wana. Est-ce que makambo wana, ba mona kango, to ba mona kango te, to ba sala assemblée, to ba lekala ba winze te, to ba lekala te bandeko. To to lobi, ba to moni te, bozolo ba mabe, maman to malba pa no na pe mapo na lobi. Na lobi na sepeli mingi ndenge yo moko oza mopanzi sango yo moko okei sur place omoni bakimbuta wana ozoloba bazali ko accomplir ba désir ya ba occidentaux kuto bazalaka so bazoyiba bako assujettir no boete sikoyo lokola ba utiliser ba Rwandais na ba Ougandais lokola bango bazana mite ya mabe contre biso bango ba ye ko nyata biso peza sali omoni. Parce que moutou normal, un être humain, pardon, le kola yonanga, ako sa biloko ndenge wana te. Ako luka ba mesure, ako ba mesure mboko ezala bien. C'est-à-dire que yé bango, c'est-à-dire ba signer accord, ba congolais wana no ba signer accord na Rwanda. Ça ndo moni wa ezali but ya ba Rwandais na ba Ougandais na ba lobaki ba komisa ba congolais, ba affaiblir biso ba anéantir biso ba komisa biso pena niveau 0 pe auto kunda na mabele. Po bango ba ya ko récupérer mboka. C'est ça au fait. Alors faux politiciens to benga wana ba yebi yango po muto lokola kimbuta yebi na ye. Kimbuta atambola wana. To tiaka na kimbuta te parce que c'est ce qui bango nyonso to bazana na volonté. Oui, c'est bango nyonso ba maloba moko mboke ubunga. Eko bonga wane oyebi ke mutu oya volonté à madame soka zimboka au bout d'un mois qui ça s'en est changer. Au bout d'un mois qui ça va changer. Après qui ça va Kembandaka et changer. Après Mbandaka ba Keba Congo et changer. Partout les gens pendenge wana ka capital to ko ba mama pour suki wana. So ok ba mboka mususu penza c'est aussi catastrophique. Donc c'est des cas kimbuta te ba mususu baza aussi ba commissaire de région bazali na bango. Mais tellement que bango tout bandima ko sala na bango bandima ba yebi que non. Toko anéantir peuple na bino bango pe baza d'accord parce que kimbuta ana baba si boni, ana baba na boni, ana bandaku boni, baba na ne bazandenge nini. Donc il ne regarde que son nombril, que yé na bana na yé, c'est tout. Le peuple congolais n'existe pas. Et bango nyon surtout ba yebi yango, bango tout ba yebi yango, ba yebi. C'est-à-dire bali quoi babi to boma peuple wana, to boma bango to anéantir peuple congolais pour rien du tout. Et quand ça attaque ba occidentaux ba utiliser bango pour ba attaquer biso. Mais ba ko attaquer biso na façon yoté. Na façon oyoke bazui même ba congolais tala kaka exemple ya mona tina au sommet tala Félix Makamba ke kosala tina sommet na ebiso ba Rwanda botala ka elongi ya Kagame na Museveni botala ngo ndenge za toujours joyeux il y a toujours un léger sourire. C'est parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont mijoté et là ko sala masiko pesa donc babi to yeb sarabino ki ba congolais baza bazoba il y a même un quartier dans le Sénégal, surtout qu'il y a un Sénégal. Dans le Sénégal, quartier où Zaïroa Zoba, Congolais Zoba. Oui, ah bon? Dans le Sénégal. Tout le monde qui est dans le Sénégal, baébi quartier où on a comme Zaïroa Zoba, Congolais Zoba. C'est-à-dire que Rwandais, baébi qui balobi, toyebi sarabino que même ba autorité, ils sont nuls. Ce que tu dis, tu zombo kana tokozwa. Baébi ça qui ba américain bon. So tu zombo kana tokozwa ngo. Biso on a besoin mbongo. So to mbongo to ko exploiter ba ko tikela biso ba terrain ba ko pesa biso to ko exploiter pe to détruire to ko déstabiliser ba on a peuple congolais yemoko. L'exemple c'est au sommet. Regarde Moutoloko la Félix. Tala Moutoloko la Félix qui n'a pas été élu ba nommé était ba ville musu ba nommé na bango yete. Yewana zawa na ndimi ba deal, a signé ba deal, a lobeli bino pour na signé nga ba deal. Na ndimi nanga. C'est-à-dire que na tête ya sommet za bongo. Voilà pourquoi Bakagame, Bakanambe, tout ça, ils sont contents. Ils sont contents. Ils ne vont pas s'inquiéter, mais à cause s'inquiéter comme un peuple. Si koyo, maman, tout ce lango na nini pour les peuple.
Et loko na yo kapasi tant na la diaspora na bi oh diaspora. Yo nde mutu peuple qui na Congo kuna la ki na motema na yo. Enfin, peuple congolais a tia motema na pas ya diaspora. Et la diaspora même n'a pas compris. Ne comprend pas le message. N'a pas compris le message au bango bazo ko véhiculer. Tala la muka. Batu musuna mone bazo ki ba photo na bango ba tie kutu pe na ba profil na bango ya Fayulu. Mais moi j'ai rigolé, barolongo la ngombango, ils vont déchanter vite avec ce qui arrive derrière. Na ceux qui wana maman en tout cas. Namoni James Kaka Zongalobi nani akomi sénateur. Kimbuta akomi sénateur. En tout cas, lokana tozuba information te wana tomoni ndeko muta komi yango biso to yebina nute tozela. Na kokamote. Maman to mais c'est chaud. Akoko ko sata ko lo bane vrai. Ya lobi yana bina lokana tozuite mais to tangi o ndeko poya za muta mayele azali pe parmi ba azala makamba politique aza parmi ba politiciens bakangaki na Afrique du Sud donc ayebi vraiment politique ya Congo très bien. Soka lobi yango c'est que bon mais ceux qui na mboka kuta sali gouverneur à ville sali lorote bon tanga comme sénateur donc diamant atika point d'interrogation pour na zali ba biloko ba tie bango il montre que mon gouvernement est encore là vous allez rester là moko na bango lobaki vous imaginez que nous ne soyons plus là tous ali sous bate vous imaginez les dégâts ba lobi bongo lobi mina obe mina. Ça évidemment, nous sommes obligés à cause de la imaginez que tous avoir les dégâts qui y aura au Congo. Ça dit dégâts na bango ba yebi qui passe en danger. En danger. Mina kwazolo ba bongo lobi, vous imaginez les dégâts que biso tous ala wana te. Vous imaginez pas ba yebi que peuple congolais ko mabango, peuple congolais ko matabango likolo. Tala kaka yo moko uti kisasa moni peuple ko banga lisu eloko moko te. Ça veut dire que ça arrive. Peuple azo banga te, peuple azo bimalandela, peuple azo loba. Talaka peuple qui bouka même babouki même bureau ya PPRD, en tout cas na biba congolais cette fois-ci ba telemi parce que moi qui kozo ba image ezate mais ba koti ba bouki pena bureau ya PPRD photo za la likolo ya Kabila ba bouki ko donc congolais azo banga susté et za na lisolo mo muketo to yambaki to bimisa ki Frank Diongo na pese mbota passant na biki azo pe mananu Frank donc to bimina ye tant tozo kene na nzela batu bamoni voiture ya Judith Gunga voiture ya monso ya bomaki comment il s'appelle na bosani kombo na yesu bomaki nani Rossi Mukendi voilà Rossi Mukendi donc azaki na cortège bango pe baye na bazaki na camion bango la police tout ça baye tozo ke na biso surtout cortège ensemble na ya Frank biso surtout na ba voiture ndenge ezaki obi ke ba peuple congolais ba garçon bando mona te bazaki boye bazo tango ba balusi mutu ba moni ba mo ba yebi nga ko na boye na yebi te na yebi ta zandeni obi ke to ba moni mais na bi congolais zo banga sous je te jure maman na yebi so ke ba tombo ki ba congolais ba tiki na makamba Frank ba yena nu koto ya fi yango wana ba bandi kofi ta zaki na ba soldats belé ba soldat ba telemi ba simi mais ba congolais ba tomboki obi ke na comprenez te camion qui n'est nzela ni donc nanga mona mbute chez zaki na ndenge limwe na bi o mais camion oui merci Jean-Paul eza Karine Major obi ke ebungi mbala moko ba limusi na bi congolais zo ba souci congolais bi voilà azebisa bango congolais lobi bobo mabiso to ebi ke yo bomaka na ozala facilitaire oboma boma biso no toza ebela wa boma na ndenge boma erosi obi ke nazotanga kuna longo na bi diamant azalaki pe na longo na kana kiti ba mupati ko na bi masese robeta omona nga pe na koti na kati obi ke na longo pe na pusani mo liboso batu bazo banga te bazo ya pe na boye na elongi ne boye bazo luba oyebi pona nini limbisanga mama basone parce que na kina rendez-vous na problème te tozo kata déjà bala na la diamant noir merci Judith Gunga merci. Donc, le problème, au moins, ce qu'on est moi, si wana, azala danger na Congo. Basa, bango na kimbuta, bango tout bala danger na Congo. C'est-à-dire que le jour où il y aura le jour, bango kufa Congolais ou bango mutolokwa moi si wana bango maye. Pacheli Mikobi est en ligne lobby justement parce que Félix veut changer les choses. Soyons ensemble, maman, c'est à Maï. Ah, wana pacheli mutatangi, diamant noir mutalobi, te pacheli mutalobi.
Donc, alobi maman to boza ensemble pour Félix alinga changer makambo. Pacheli Mikobi mutalo. Pacheli Mikobi. Mikobi Pacheli Mikobi. Na pesi e bambote ne mitano yango wana. Mais ngana lobi boye. Problème ezali ko se poser yango yo. Makambo yo changer. Oyebi ke lelo yo boy soki Félix a changé makambo. Peuple Rolanda ye na sima. Soki Félix a changé makambo peuple Rolanda na sima. Soki Félix a changé makambo te. Même ngai na oza d'accord na été. Peuple alingi nini? Peuple azana besoin azana liberté. Peuple azana raison azana akora kolia akora yoka makambo utu koloba oyo ya ba fulu. Non. Fulu na bato bazako kufa tala makambo loba mwana ya muke boya zoko na oteka bloko na butu. Omona ngo wapi? C'est inacceptable. Ye Félix loko abino bobi Félix Pacheli aban asala musala. Mengana ndenge na yebeli aza coincé Pacheli aza coincé. Akozala na pasi mingi aza coincé so aza coincé te misu yango ezotal. Voilà. Et là on a ngana loba yango na mena monito sa kaka émission poto kwa kosisa makambo surtout bien. Oui maman to rosala ngo Pacheli ngo intervenir ko banga te na rotiko intervenir après maman to après to kati parce que biso to na taminité Pablo Mabiala lobi maman to poto sukisa Pacheli zela mukie maman to Pablo Mabiala lobi Mobutu mutu abebisaki mboka déjà avant. Abi Mobutu apesaki ba tuti ba poste ya minene voire même dirkab na ye tuti zoba eta bon na otanga te ko finga na tanga partir lobi ke Mobutu apesaki ba tuti ba poste ya minene afingi ngai y a pas de problème. Non yote non na lobi aloba Mobutu na bi na otanga ba partir afingi maman na wana biso tozali ko diriger effectivement bango no surtout ba sala ki mabe mais na tango wana biso tozali ko diriger tozali ki na situation ya boité maman oye komi penza maman ça fait 3 mandats 2 mandats bazo boma biso kaka yo mo kende kaka tala kaka oyebi congolais azaka ne difficile te congolais azaka facile congolais lingaka ne kaka soko azolia na ye bo pesena azoviva ata bango bazo koyiba na mopanzi linga koyeba na te mais oyo ya bango bazali koyiba ya polele moto lokola Kimbuta akomi sénateur ngana yo kaka okoma sénateur moto lokola bato nyonso tu o bazali. Oh maman toi bimi bon Domitille Makenja Londole, moi si a dit Londole. Wa boya tiki na e, moi si a kitoko. Bon, toko ti Pacheli vite fait. Madomi, bomba ka liputa na ngalo ko bio bomba ngoka ti na juillet liputa no tongelenga bomba ngokaka, moi si a dit Londole. Pacheli tozo ko to mettre téléphone en horizontal parce que zo simbate na éviter pourquoi. Ajouter. Éviter pourquoi donc ça n'est pas bien la direct na zone si maman to pour Pacheli au bon sa téléphone bima la direct au balu si téléphone horizontal à pose zone to zone si maman to oui bon en tout cas le qu'on a gagné le bangwana. Oui. Et là, on a le moi, c'est la émission, hein, tout fan de tout ça l'émission bien parce que bon, comme au moins direct des autres ça là-bas, bah moi mon boulot, direct au ça mon boulot ya moi. Donc en tout cas, la singi merci mingi na maman Diamanoa, la batu no soba la no moni qui on manque qui batu tano qui batu balandi yo. Vraiment, Pichel Malanda na manqué batu belé mais na zongi déjà, na zongi be monsieur bandi, to zongi biso awa liberté d'expression to lobera tout le monde. Diamano amuta mutu te muta peuple congolais naza sima na yom to landanga donc maman to pe azawana to yambara ba maman to yambara mona nyoso a Congo changement na mboka na ye nde Diamano TV ayambaka donc nazaka na sima ya mon côté naza sima na yo peuple congolais to kota Pacheli Mikobi ayebisa biso ke bisato zo Pacheli na tindeli yo demande adonyo le bini. Obomenga liputa merci na oya ozwango na bimana na retour na pokwa na liputa la ngomba mama Domitille Makenja yo décider nga biso ça va acheter 200 €. Ouais, papa oza ligne na biso ozosola no kuna vraiment non bolimbisa ngai na ndeko psisa na ndeko moko awa en tout cas na yoki nyonso bolobi mbote na bandeko nyonso bazolanda na yoki mama Sama inenga lobi ke bango ba dirijaki ndeko alobi Mobutu bomaki et tout tozalaka na faiblesse moko ya kokanisa toujours le passé
Kozongi Sarah les passé toujours que Eza boyé, le baki boyé. Non, 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 non. Photos à réaliste, c'est total et présent. En tout cas, eza téléphone na ngati bandeko eza ngati donc ye moko pacheli mutu tozoyoka mambazolo ba epa bi Georges Passy bo changer kombo na kotanga kutu mambu Georges a comité pardon hein pour ba le bate diamant wa mutatanga ki tozongisa pacheli Georges Passy na kotanga mambu comité hein ngaya batute po le nyonso diamant wa loba sura lobika muke akomi mutu tozongisi pacheli. Donc, Nangana Lobabo, Mama Samaï, on se parle très bien. Naïna Salamo récapitulatif Yamouki. Au moni combat to bundi na poto awa. To tamboli ba marche na se ambula, to tamboli to souffrir ya belé, ya ba gaz, ya ko betama, ya ba humiliation na mindele oyo, ba beta même ba na basi na Bruxelles, ba msusunet ba marili so ba bukana ba makolo. To bundi ya trop. Kabila ne nous a jamais donné une élection. Dans ce peine de Boutangi, comme ya Karine ou ya Bomar aussi. To botoli élection wana na force na biso ba Congolais ndenge to bimaki. Ezaki na volonté ya Kabila te, ezaki na volonté ya ba Français te, et na volonté ya ba Américain te, parce que eux ils ont des contrats juteux ya ko zwa nyonso bango balingi na Congo. Mais biso mo ba Congolais to sala ani. Lelo to sali. Ndeko na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu pouvoir. Tant a eu pouvoir. Et là, on dit que les Congolais fallait tout ça, yamoukier pour soutenir rien. Il faut que quelqu'un puisse entrer là-dedans, afin que nous puissions arracher ce qui nous est dû. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Félix, ce n'est pas un enfant de cœur de Kabila, ni Kabila, ce n'est pas un enfant de cœur de Félix. Et qu'est-ce que nous voulons? Notre frère est au pouvoir, la moindre des choses à faire. Ezanine. Bon, sangani bon, yo zui mon amai, eza danger te. Ozui sigo, il faut to saneni poto tonga ikolo. Oh, Pacheli, qu'est-ce qui se passe là? Simba téléphone bien ko papa. Merci Jean-Marie Tété, merci. Mato Pacheli a un problème. Boze a tozongi se kaka. Tozongi sa Pacheli bongi sa. Akata papa nanga. Nasimbi téléphone à horizontal, n'engolo epsingai. Oui, mais n'avez pourquoi zo kata. Bon, peut-être ils ont réseau, je ne sais pas. Alors, l'onga na olobeza kaka moko. Il faut to sangana. Omoni, batonos basolo ba oboe ngai nana batu bayebi. Quand le vieux Martin Fayulu faisait en 2015 propagande pour non modification constitutionnelle, na tu ya Filimbi, comment l'autre, il y a société civile Christopher Ngoy. Moi, Pacheli, j'ai fait une quête ici, na mouto to bando soleil tout à l'heure. Abimisa mbongo na ye, poto tinda, et pas il y a la manifestation. La moindre des choses à faire, il ne faut pas regarder IDPS au nani. Non, il faut dire que Félix c'est un fils du pays. Et comme c'est un fils du pays, n'est maman le non total. Non, total à Félix. Il faut qu'on se lie, vous sangani, vous soutenir Félix. Vous soutenir Félix pour un hypocrite kangande Kabila. Lobi na stade d'ailleurs koye mama. Kangela biso Kabila Félix arrive au pouvoir, les caisses de l'État sont vides. Félix arrive au pouvoir, l'armée est infestée par des Rwandais. Nanyangwa habite avant l'élection, tout le monde a dit que Rwandais ne va continuer à Bukavu, tina matete. Mais qui a soulevé sa main pour lancer une pierre? Bofin de Konabino là comme il a pouvoir, bino nyo sobolié bokomi contre yé. Mais plus nous sommes, vous êtes en train de combattre Félix. Soyez na regretté même la moni bat bazoemba akufa Félix akufa alanda tata na ye mukolo mars seulement qui a soutien ya monsieur Fayulu. J'ai regretté Nabi mais non. Qu'est-ce qui se passe? Na Paris mukolo monsieur Pantin Fayulu ayaki. Nabi mais non. C'est trop. On peut tout faire mais pas ça. Alanda tata na ye, vous crachez même au-dessus de moi. Et j'ai regretté même que l'excellence M. Fayulu n'a pas branché un mot sur ça.
Non. Le pays doit marcher dans l'unité. Au moins, nous na Facebook. Ça, nous, lorsque nous assumons Paris, plus de 25 manifestations organisées à Paris contre Kabila. Vous n'étiez jamais là. Donc arrêtez de nous prendre la tête, nous qui voyons l'avenir. Il faut esprit patriotique. Citoyenneté, patriotisme. Il faut Nanzela ya classe. Kabila na ba Rwanda ba nanzela moteur okima. Toza na France, bandatu ya nazi, ba juif balandaka bango tilelo, bakangaka bango pona ya crime wana. Mais ceux qui ba juif balandaka bango, c'est parce que les juifs sont unis pour leur pays. Mais nous Congolais, on est divisés pour rien. Les gens ne réfléchissent pas, ils sont ignorants. Tu lui poses même la question sur Fayoulou, il ne sait rien dire. Il ne dit même pas, combien de personnes, il ne dit même pas comment parti politique il y a Martin Fayoulou. Mais il crie, il parle. Tout le monde est lobby pour ceux qui ont la lecture. Oh. Pacheli. Tozongi ça y est. Il y a aussi ça koloba. Namoni message no mimi deni. Bon, bato bazolinga kata nde bazobenga yo po bazolinga ba ekata. Bazobenga nde yo parce que pa nangelo ezate. Donc bazobenga ngai te. Attends, Pacheli simba téléphone pour ko toucher le côté pour ekata bisote. Nga na simbi boye. Na toucher le côté liboko na ngango na yebi soki bazobenga po ekata. Ki motema mabe mais c'est pas grave. Tu ressala kaka. Attends mudakati to rozongisa. Na problème nga udo yebi nga na okay na bango tina suka na zalaka na raison. Mais ezali kamba osona te Pacheli, ezali kamba osona te ya ko expliquer batu ne surtout basangana Congo za mutu moko. Donc papa moko mama moko. Madame Gisèle, même bana Israël tant babimaki bakende na mboka na bango na babimi na Égypte, bakende na Israël, il y avait toujours des gens au banga bango bazongisa bango na kati ya Égypte. Il y a des gens au batala ba intérêt na bango, ils ont cet ego là de regarder leurs intérêts mais ne regardez pas la lumière pour le bien-être de tout le monde. Félix arrive au pouvoir, 50 000 francs. 50 000 francs congolais na caisse ya l'État. Pour afutanani. Batu ya Kabila ba piye mboka na niveau moko ezalaka te. Mindele ba piye mboka na niveau moko ezalaka te. Tande ba kaboli biso. Ba français, tangu kaka Félix alobeli ba code minier. Ba bwaki pavé na mar. Félix apolaki. Ba belge ba lobby banani or nazali l'Afrique numéro 1 na tuni français sur la lupo na ABCA na domaine ya renseignement ceux qui ont moni 10 médias ezo belelo ko moko bango su bana source moko et ba benga ngoni avant nini ba benga ngu manipulation pour na ba intérêt na bango siko ba américain pe ba utiko publier ce que Félix a gagné avec 46%. Qui en parle? Siko ba discussion wana ezo kabola biso pour na ba intérêt ya mindele. Faut tous encore arabe. Bakoya kokosa biso te tala ba iranien. Mamoun Mdjad, au moment où les Iraniens, avec Bango Bakoza la Simanaye, quelques sacs traités n'avaient pas bundisa américain. C'est pareil comme nous. Nous devons entrer ensemble. Oya kozwa azui. Mais problème c'est que to benganande ba. Mais Pacheli, namboka opposition là toujours. Batu nyos ba rosa pour Félix T. Batu msufu azapé pour batu msusu. Tout le monde a rosa karaté pour Félix. Normalement. Le Congo, j'accepte, dans un état démocratique. Le Congo, Touti, état démocratique. Nous sommes sous occupation. Alors, parce que tu as une occupation, le Congo face. Il y a tête, suite, il y a pression au totier. Maintenant, il faut te déraciner l'occupation. Comment tu sais que déraciner l'occupation? Il faut te déraciner l'occupation. Nakoba nakolongo la ba généraux na bango. Kolongo la ba bazali na douane. Bazana ba douane, bazana ba banque, bazana circuit financier à RDC. Il faut kolongo la bango. Voilà là où maintenant nous devons soutenir notre président. Le président est là, il n'aura jamais le discours de combattant parce que c'est un politique. Il travaille, il fait en sorte que l'État puisse se retrouver. Na moi mukyo ya zuina
na communication botala non bino encore na 45 jours asali azumbongo na communication o esali 45 milliards pour financer misala sikoyo akomi kofinancer misala pour apesa peuple mayele sikoyo bino bolingi nini bacombattre ye po bapesa su Kabila force ya zonga na sepeli na o mama sama ya lobi makambo ya ba minako baza banzambe te baza ba 4 makolo te baza ndeko banga biso peuple baza ndeko banga biso yango bazo ba message wana comme si bango baza banzambe to pays wana eza rassemblons-nous quel que soit aux amuta dans 5 ans awa dans 5 ans awa dans 5 ans mandat négocie là ba tout peut ba ko postuler boye bisangai bozoli nga Kabila zonga po bozoli nga Kabila zonga to bolingi nini en fait moi na mboka zui il faut qu'on réfléchir. Qu'est-ce que nous avons vécu avec le moboutisme? Souffrance. Avec le moboutisme, souffrance. Moi na ya. Et lelo, ne quoi su pouvoir. On est soutenir. On doit benga na batouana bien. 80 millions d'habitants, on a 3 millions d'habitants de Rwanda. Raisonnement n'inouana. On crie en Europe, Kabila dégage. To persécution na moka batouba bimi. Le lobby sont morts aux Zui. Non, tu comme au Banga, Félix est dans le service à Kabila. Félix est le président. Félix n'est pas un ministre. Si ce n'était pas un président, comment il pouvait suspendre Sénat? Si ce n'était pas lui qui avait le pouvoir, comment est-ce qu'on suspendre le général Saloumou? Si ce n'était pas lui le président, comment est-ce qu'on suspendre le PDG Bambong? Réveillez-vous, Congolais. Regardez au fond de la rue. Nengani toke, nini place ni tozonga tokoma. Bozol nganin. Baba ma Félix comme toi bakeno akena Rolandok. Mais non. Qui n'a pas Mimi tu vas voir le bac trop, mais je dis ils assument rien. Ceux qui collaborent na mboka oyo, ba tele marana coin. Bazo ganga, muto pousse la pemena simba za la raté. Biso et maintenant que Félix est là, nous devons nous appliquer l'article 64. Il fallait l'appliquer avec un Congolais au pouvoir. Parce que Félix, c'est la voie autorisée maintenant de réunir tous les Congolais. C'est lui maintenant le pacificateur, le bâtisseur. C'est lui qui est l'architecte du Congo, avec les chemins qu'il a pris. Tous les Chinois nous ont pris le travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Félix a fait? Il a redonné le travail aux Congolais. Office de route, qui l'a réhabilité. James, ça veut dire pourquoi tu t'énerves? Donc calme-toi, excusez-moi, mais je suis comme ça. Non, s'il vous plaît, vous entendez ma voix, mais ma colère, c'est à moi, c'est ancré dans moi. Non, mais ta colère, c'est pas ici chez moi, à Pacheli, toujours sur l'émission. Mais écoutez, moi, je vous réponds, je suis en colère contre personne. S'il te plaît, je suis en colère contre personne. Allô, Toyokana. Tu as besoin d'un message de pesa. Mais tant aux autres, si les cabanes en Indak, parce que la monnaie Denise a dit jamais ma coquille sangana, Madame Koutou, Kabila Zonga. Denise, Bédo préféré Kabila Zonga. Kebo sangana na comprendre de Denise a kobi bongona, Judith Gunga. Baboyi na bangoke, babi Madame Koutou Kabila Zonga, qui Félix a continué. Je la connais pas, j'ai pas le droit de la répondre. Je la connais pas, Denise. Elle a le droit d'écrire ce qu'elle a écrit. Dans l'histoire du combat, je la connais pas. Donc, bref. Donc, je m'adresse à ceux qui me suivent, à ceux qui comprennent. Et ceux qui ont Finga, je m'en tape complètement. Bon, je m'en tape complètement. Je m'en tape complètement. Na lobi ka boye. O moni mboka na biso, tokotonga yango na ba oyo balingi kotonga yango. Oyo aboyi avanda na ndako na bango azala combattant à Facebook. Azala combattant à Facebook. Nous allons combattre. Nous serons toujours dans les rues de Kinshasa pour défendre les intérêts du Congo. Moi, j'ai toujours défendu les intérêts du Congo. Et je le dis et je le répète. Moutinho soit côté mais la bien-être à Congo. Oyo nga la moni et la Congo. Yeba ke na côté le melaye.
Aujourd'hui, on soutient Félix. Moi, je le soutiens. Mordicus, sans précédent. Je le soutiens. À Kokende Liboso. Parce que l'élection, on a. Biso Moutou, to sale qui l'élection, on a. Kabila n'a jamais nommé personne. Kabila n'a jamais nommé personne. Il a voulu manipuler les deux. Il appelle Faïlou, grrr. Il appelle Félix, grrr. Il a cru manipuler les deux. Mais, l'autre, c'est lui qui pleure. Qui sait aujourd'hui, oh non, c'est pas comment. Qui sait qu'est-ce que le président du Togo est allé faire à Kingakati? Oh, mais le président du Togo est allé à Kingakati. Il est allé proposer à Kabila l'exil. C'est que beaucoup de gens ne savent même pas. Tu parles. Jacques Abongo, je suis violent. Bien. Il est violent. Il est violent, ce monsieur. Comment on nous bien? Vous comprenez? Il faut qu'on arrête. Il y a qu'on diaboliser Ndeko parce que Bozor se planète pour ça Moulouba pour comment on est à Tshisekedi. Et nous, moi, je suis né à Kinshasa, on n'est pas des tribalistes. Na Kinshasa, tout dans l'Arabie, on se bat. Donc, il faut qu'on arrête à un certain moment. Nazo ben ça batu nyonso o balingi ko soutenir Félix, ko pesa makasi to kanga Kabila wana. Félix doit pesa, il faut yendem ta kanga Kabila, biso to pesa parce que yenda zali le premier procureur, le premier juge Félix. Yé, oya tangi kasa yebi le président de la République c'est le premier procureur, le premier juge. Biso to pesa makasi to bibi président, lelo to do sila na Kabila, pesa mondo to kanga ye. C'est lui qui va donner. Mais besoin la armée armées à réformer, banque besoin de monter, soldats rwandais baza partout, le président arrive, le président cherche à rebâtir petit à petit. Oh, bon, Pacheli, ezo nazo bate oza place nini ezo lekate. Merci Emmanuel. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc juste pour répondre à Maman Semaï, il ne faut pas attendre que Félix fasse quelque chose, que Félix fasse quelque chose tout seul. Non. Il faut que le peuple puisse se réunir droit derrière le président de la République. Dire que le président maintenant, tu es devenu président, tu n'es plus le fils de Papa Tshisekedi, tu n'es plus membre de l'IDPS, tu es un citoyen congolais, bâtis le pays avec nous, nous t'accordons notre faveur, nous t'apportons de l'eau. Bâtis le pays avec nous. C'est comme ça qu'on agit. On n'agit pas avec des diversions, avec des insultes, avec des divisions. Non. Les hommes intelligents agissent pour la reconstruction. Oh. Bandeko, c'est bon, il a continué direct. En tout cas, tu as un message que le téléphone est sur chauffe. Ils ont chauffé. 10 minutes, n'a changé place. Nazaki na ndele zaka puto pesa mbote mais mama mboka esali keto umela na bino boye na changer place pona moi bo limbisi na bino na tia voiture kuna bo kata te tozong sa Pacheli le temps zo banga na changer po téléphone ezo chauffer et le téléphone ezo chauffer tozong si Pacheli continue ko banga na changer place pour moi téléphone est chauffé ngamo na zui moi